tout-puissant, le créateur de ciel la terre, likolo na sezali ya yo tata Nzambe. Tala moment où le peuple na yo, où sala ki babota na mabela Congo, les grandes nations, les peuples de Dieu, les loto comme esclaves, il y a ba Rwandais, ba tout, il y a un nombre moko, il y a ba groupuscule, il y a ba assassin, il y a ba criminels, il y a ba grands bandits de grands chemins, ba les races de vipères, motoloko la imposteur à rue du police Kanambi. On a dit comment on a un bébouné comme un poso, lokola poso ya crocodile. Oya leki kolobate na 48 heures azako nommé premier ministre nae parlement na sénat la bango ya bokipa ba remplacer Tshisekedi. Moi je crois que Tshisekedi azali moto ba ko remplacer mais na moment où le peuple congolais na beleli na combat Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo peuple congolais totalement ceux qui t'ont mis libéré moto ko libérer Congo ana ko le kabiso azalité bana ya kini bana partout na quatre coins ya Congo soki totiki ka ba Rwandais na mabele wana boye ba ke tozali ba esclave il fait ko benga na bomoni bino mo binemi ba falate mubake ba olenga nkoi ba Bruno Tshibala ba Jali Sembusa tomoni ba José Makila Yokozuna tomoni ndenge banto bazilaki kulute tete Tshisekedi akufa po bayaki na plan na bango ya kokende kosoutenir ba Rwandais bavanda na Congo mais biso tokotikela ba Rwandais batuti na mabele ya Congo te tosi tomoni ba traite ya peuple congolais rassemblement ezali moko oyo ezali na limité oyo ezali kokambama na Fayulu na Félix Tshisekedi wa Tshilombo na bandeko na biso tout oyo bazali na 9 plateforme bakovo ingila place oyo bazali rassemblement ya solo nde ezali wana bana ya Katanga bana Kinshasa Équateur Bandundu Kasai Occidental Kasai Oriental Kindu Maniema Kisangani Sud Kivu Nord Kivu Bas Congo bande konangai le 10 avril c'est le soulèvement populaire Bobi Mabino tout libanda ya Kinshasa to chasser ba occupant bino bobo moni Tshisekedi akufeli ba corps mais lelo oyo ba respecter kulute Tshisekedi wa mulumba te ba boy même kopesa espace ya malamu poto kundetel Tshisekedi wa mulumba bande ku Félix Tshisekedi zala déterminé Martin Fayulu Kovo Ingila ba Pierre Numbi bino tout ba ebotikali na rassemblement bozala déterminé na Jean-Marc Kabundu wa Kabundu bozala bino tout déterminé poto benga na ba Rwandais na mboka na biso yango ezalaki ka video na yaki koyebisa bino ke makambo oyo imposteur mwana Christophe Kanambe auti kosala discours na ye ya koassassina ko peuple congolais bozomona ndenge bato baza kokufa na Kasai peuple congolais ere oyo ezali ere ya distraction te bitumba ekomi na Congo oyo amoni ke alingi akiloboma Kanambe ere yango peuple congolais toa na nsima ya peuple oyo bazali na Congo biso tokozala nsima leader moko ya na diaspora te mpo biso toa ba leader ya Congo baboketi wayambo tozali ba leader oyo toza kolobela vérité ya Congo bana Congo bomibenga ba famille le 10 avril bato tout babima libanda po tobute ennemi dehors napesi mbote mama Didi Asuta mabolongo yinda camionnette mbola la pension mbote engambe saya soba beau frère propre Didi Pumba na pension mbote na bayino soba lingaka ngai nzamba batela boketi wayambo bokoya nzela moko bokopanza la nzela sambo libula munene za kozela bino rassemblement ezali moko o Tshisekedi atikaki yango siège na limité merci bana Congo.